Mon chance elle bosse de popé ça qui ngai na tiré yango bimisi ngai lelo naza la meilleure danseuse 2020. Donc pour continuer et créer l'opé polémique était pour ba merveille amado bazali ba danseuse basé belé na ba orchestre. Premièrement na remercier non Nzambe na o asali katina ngai na grâce o asali pona ngai. Deuxièmement na remercier notre patron Papa Nifraïm Miradi, Monsieur Ig, Nostradamus, Bola Moleke Belé Papa. Vraiment continuer comme ça la boye, copier sa biso ba chance pembeli na yo. Nzambe la ngai, Nzambe la biso otika yote. Merci bien bana kin bana poto bana monde entier bana mokili mobimba tozali vraiment wana katsa centre ville ou ba bengaka Gombe vraiment donc tokutani na ba artiste ya Hugues Binafilé le président direct de États-Unis ba mbotene vraiment trop là je reçois pour vous chef d'orchestre Zapata ba mbotene trop balobi toujours contrôle donc chef d'orchestre Binafilé et puis na maman na biso a perdu kozwa titre né déjà na niveau ya culture award remettre un peu là pour développer. Voilà, bonjour chef. Bonjour mon cher ami. Voilà, bonne santé. Ouais, ça va très bien Angolo Nzambe, ça va. Voilà, merci beaucoup chef. Batebele Bazo Kazo Orlando Bisonayo pour la première fois. Soko s'est présenté pour la Schengen qui est Londres, Cornelia, Loge Mouyaya, Daliana Bopé, na 4 États-Unis Bayoka. Ouais, c'est bien mon chef Yann na tempo Kumu ya mboga. Voilà, ndemo konzambo abenga ngai. Maître du temple. Voilà, le maître du temple, tout le monde peut aller accompagner na maman na biso tout sur l'andabino tout à l'heure na RTGA. Bonjour madame. Oui, bonjour na ba fan nyos tout ba Hollanda biso. Voilà, bah félicitations premièrement. Oui, merci beaucoup, merci. Voilà, absence il y a président Culture Award et honoré au Kolobani. Ouais, premièrement na remercier non Nzambe na o asali katina ngai na grâce o asali pona ngai. Deuxièmement na remercier notre patron Papa Nifraïm Miradi, Monsieur Ig, Nostradamus, Bola Moleke Belé Papa. Vraiment continuer comme ça la boye, copier sa biso ba chance pembeli na yo. Nzambe la ngai, Nzambe la biso otika yote. Merci. Troisièmement na remercier ba fan nyos tout ba vota ki ngai Orline, la star noire, Black Star, la meilleure danseuse 2020. Merci Nabou, merci Nabino. Bon continuer ko soutenir ngai, na bi ke bozala décider. Voilà, chef, avant la tourne, question, il y a Bimi, meilleure danseuse. Par rapport à la danseuse, ndenge yo bandi. Les gens la danseuse, muso bande pour mon adana musique, bande au bangi sao. Pardon, on a compris que la danseuse, muso bande pour mon adana musique, bande pour au bangi sao. Avant, on a titre, tu as aussi titre, on a tara niveau tombolio. Non, ceux qui déjà sur na musala na yo, ceux qui mi yebi déjà oyo zali. Donc, nakolo ba fait nzamba da roulage. Donc ceux qui appellent si koto yo, un jour pas au pesa boy. Donc na o asali pona ngai. C'est ça. Voilà, merci beaucoup chef. Album Nabiso Zali na katsa marché, il y a président Hugues Binafilé. Ezali ko tambolande ni parce que côté promotion que album Ezali na katsa marché, tout le monde a gibino tout na katsa ba clip, vraiment félicitations pour na ba clip ya kitoko, ba son kitoko mais ba bazo reprocher ba lobby que notre côté promotion n'est vraiment bazo sentir binoté. Non, d'abord il y a les bossons na opesa d'abord, merci na ba fanatique tout, il y a la bonne musique. Oh bah yambaki album na biso positionnement, bah yambiangoma avec cœur ouvert, bah yambiangoma beaucoup au fondement. Merci na bango. On a remarqué ya yo bien batu. Il y a public. Il y a public. OK, tout ça. Apparemment ba musicien Binafilé ba lingi TVT. Tout ça la ka effort ya osala bongo des publics et lingi parce que biso osala boulot pour na bango. Donc tant ba lo baton ba déclarer quelque chose, tout obligé osala bongo. Donc tout ça la ka effort ya osala o bango ba linga tout ça là. Voilà, présentation officielle et aux alakan. Non, avec le temps, toyaka liboso ba micro na bino, toyaka toya pesa ba programme mais toza déjà na préparation nango. Toza déjà la préparation nango toya to benga bino boye, to pesi ba programme que to sala ngo jour tel. Voilà. Voilà, mais sinon par rapport il y a bilan il y a année, obigatoire déjà na 4 années 2021, tozo atamé déjà ba concert, ba programme mais ali ndeni pour na public opé bana bezo au monde na bino na ba live. Non, en fait, le programme est déjà. Mais to bando pesa ngo dès que président Zongi na kin, allez to kiye siko na TV ko pesa ba programme oyo to signé. Pour bazolo ba keno Binafilé man live et aux ala problème.
babike donc na live vraiment boyebi na fila kokarati live batongo baoloba mwanengo wana bon nayebi nanga te so eza mpona bafanatike mala bonne musique parce que lelo na moya lelo soki eza na baorchestre ebeta live bien ebeta propre soki eza 3 biso toa parmi wana ma vérité na yebiso yo donc na kati ya 3 na boza parmi toza parmi blague te biso osalaka baje na live te donc nde nabetaki rumba na studio soko ye na live oyoka nde balobi ke yo te kutu moto ebetaki yango nziri babengaki baingénieur ya makasi ya libanda baya kotya poa na studio te biso makambo wana ezalaka te biso mpana biso tolingaka biloko wana te biso tosalela énergie ya biso moko leader abimisi énergie nga nabimisi Orline abimisi Filende abimisi bamasa tout babimisi to bimisi yango esalaka mambo esalaka. Voilà donc Orline est meilleure danseuse du Congo na minute oyo vraiment charge wana ba pesio ndeko na biso ya mwasi danseuse meilleure danseuse du Congo. Est-ce que oyebi pe moi ma solo ya bandeko musu ba banda pa avant lokola ba mama na biso ba BBC lokola ba ainsi de suite ba ope bazalaki zalaki. Oui, on a vraiment ba pixer Linda et puis idole nanga Anya Star ba BBC na pesi bango bambote koto bazali bazambota wana vraiment ba pixer. Mais yo poni idole no zalara Anya Star point. Oui, idole nanga vraiment zalarié même si na ba couleur bino bomona na koseka na ndenga ko binela nga vraiment idole nanga ezaye Anya Star na pesi bambote koto azali en direct de Turquie. Donc voilà batu bako retenir ni pona yo. Ouais, batu ba retenir kaka. Et là, on a aussi un bino ba fan nangai Orline Black Star, la star noire. Donc pour continuer ko pesa ngai chance. Mon chance elle boson de pesa ki ngai na tiré yango bimisi ngai. Lelo naza la meilleure danseuse 2020. Donc pour continuer ko créer l'opé polémique était pour ba merveille amado bazali ba danseuse basé belé na ba orchestre. Te boni ngala répondre excusez na quantité na répondre na place ya chef tel na biso. Omoni nde tozaka bona mukili. Mukili za tour à tour. Donc epesa lango bango mutema. Epesa zuwa te mukili za tour à tour. Soki lobby ezaki ya yo. Ko kanisa te etikala ka ya libela nzamba sala mukili ne bongo te. Nzamba sala mukili na ye. Tour à tour mutuna mutu ana tour na do lelo sikonde toloba boza tour na ye. Donc yende mukonza masolo. Donc ye mutu okamba batutu. Donc ba danseuse tout ya Congo mobimba muta leki bino yeyo siko charge na bango bazoyoka yo. Ye mutasi. Oloba nini pona ba danseuse tout ya Congo mobimba. Est-ce que vous avez une école de danse ya yo moko organiser déjà ton ndenge? Non, on a une école de danse, on a un orchestre, on a les adorateurs et les adoratrices. Donc, les danseuses, nous avons danseuses, nous avons très bien. On a danseuse locale, très bien orchestre, très bien orchestre, la meilleure danseuse. Donc, on continue à faire effort, il y a travail. Lobby nzambe kosungande chef d'orchestre na biso nkumu auti koloba donc mokileza tour na tour lelo yanga mais lobby to ebite mutayebi kaka nzambe. OK, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup chef pour nous chiter to ko retenir ni. Non, nga nazo profiter ko benga ba fanatique tout ya la bonne musique et surtout au ba soutenir biso les adorateurs de la rumba congolaise. Na absence ya patron biso to kangi maboko te po boulot na biso za musique neti nga na yebi na obeta drum na yebi na obeta drum donc moyen na katango et ate donc biso to continuer toujours boulot ba programme na biso za toujours ndenge zalaka mardi coulisses na biso et puis jeudi porte zalaka ouverte pour na ba fanatique donc siège na biso za na 7e mairie entre hôpital Bondeko na Kini marché. Donc tous ans on a venu Venise na espace je me retrouve pas ya maman na biso maman Mimi Kumbu pour na ko chiter na pesi bambote na vina ngai Elvis Bonjale pembe na pembe Elvis Bonjale donc ndeko ya Jeannette Bonjale donc ba falone ba tende yukula bambote ya trop quoi des fois te na pesi sumbote na kaba sur l'international na pesi Guilhem Mondo Pentacle mbote na pesi président la Jomozombo mbote na pesi président Papi Sakata mbote Nick Cheta Trésor Bakala Bakalos wana bala batu na ngai ba koko mboka batu na loka wana bango. Voilà, merci Orly, s'oppose à quelques salutations non bazolando. Oui, ba salutations na ngai na bandi d'abord na président na ngai monsieur Hugues hein
papa Nephraïm Miradi Nostradamus Toto Azali Bambote na yo papa Bambote na pas notre CG Yves Siloulou notre CG merci pour tout papa. Merci notre CG merci pour tout CG na pesi Bambote le c'est pas directeur directeur ça il y a Dropenza ou papa Zara papa Kabelo Arnaud Wamblom c'est le cœur du boss hein Rossi Bluetooth les nécessaires Bambote belé na les adorateurs et les adoratrices Nyoso. Voilà chef moi deux personnes hein? Ah ok ngana ngina baksa na pesi merci na mon patron monsieur Hugues Binafilé maître du temple ne tombera jamais toujours ba bon séjour na pas yazali et puis mbote na ngai lisusu na CG Yves Siloulou la tête bien faite et puis directeur ça très intelligent kitoko. Voilà merci beaucoup Nabinoto bozale kolanda biso sur www.trace-rdc news. Merci à toi Alexis Ngandou, merci beaucoup Nabino Nyoso Tour et Nabire Alela Bino fort il y a trop merci Logimou et l'original et le véritable. On se retrouve au prochain numéro.